Bienvenue à Saphir Hotel, un cadre VIP, propre et reposant au grand carrefour de Kinshasa, avec un service d'accueil digne de vous. Plusieurs catégories de chambres et appartements climatisés avec Wi-Fi et TV plus décodeur aux prix incroyables. Petit déjeuner y compris dans son restaurant aux spécialités congolaises et étrangères. Ouvert à tout le monde avec une réduction de prix pour les clients qui séjournent à l'hôtel. Notre adresse, A4 avenue Ikelemba, quartier Matungé, commune des Kalamou. Téléphone 099 991 74 21 81 600 8000. Hôtel Saphir, beau cadre, bel emplacement, bon prix et beaucoup d'avantages. Bienvenue à tous. Bien. Mbote na bino balandi nyonso ya bosolo na politique officielle, magazine monene, ezali table ronde, ezali service traiteur, ezali hymne national, ezali lisanga ya bana mboka baza ko réfléchir na maitali politique. Politique elingi koloba nyonso oyo biso toza kosala na vie, santé, ça fait partie ya politique, yango balobaka politique sanitaire. Ezali politique ezali nyonso ndenge balobaka to boyi politique me ko s'occuper na yo. Bozolanda biso bisika ebele, na yebi ke mingi ya bandeko babimite, pamba te bana classe baza kotanga te, université ezali fermée jusqu'à nouvel ordre. Les chefs de l'État lobaki momentanément bapesi 4 semaines pour observer comment nous allons nous comporter. Ce qui situation s'améliorer, je pense que tu as un mois te lever mesure. Mais ce qui ezali toujours s'alourdir par rapport à la réalité sur terrain, il y a lieu tout qu'on est confiné plus que un mois, tout comme 2-3 mois, ça dépend des résultats d'experts sur terrain. Besoin d'ambition à Bounia, à travers la radio Mont-Bleu, la situation est très grave également à Bounia, l'insécurité régné til et loyo. Je pense que Togolo Bayango, Mikole Zalikoya, et j'ai aussi prévu un voyage, mais par rapport à Biloko Yaba coronavirus, nous sommes censés vous allez confiner sur instruction à chef de l'État, OMS, et puis les pour Nabola Monabiso. Besoin d'ambition à Boumbo, na Selemba, Onangaba, même dans Lubumbashi, là on a évoqué des cas, confusion à l'Elona Tongo. Nous avons une vidéo, il y a M. Kiabou, la gouverneure, il y a Lubumbashi. Est-ce que réellement, quand vous allez confirmer, Boyo Kab exclusivité, on a Boyo Katelelo na Tongo, Boyo Kab docteur Mouyembe lui-même, Naotiko Soranaye, qu'est-ce qu'il pense de tout ça? Lobby, ministre de la Santé, a annoncé que deuxième cas de décès, il y a maladie à coronavirus. Est-ce que Zali photo vrai? TVza Radio, TVza précision. Dans un hôpital cinquantenaire parce que bato balobi dire kaba ya ministre économie a outi kufa kufaki na Covid-19 bato mso balobi ya kufaki na Covid-19 te. Qui dit mieux Israël Moutombo, journaliste d'investigation? C'est notre devoir. Nakenda Kingai Moko personnellement pour m'imprégner de la situation. Beaucoup zoa TVza Radio T, Nemoussana Nabiso. Alors, besoin Nabiso na Italie, place pas Koufi, Belé Congolais, Belé Bazakuna. J'en appelle ici une intervention à chef de l'État, en urgence. Congolais, Belé Bazana Nairobi, Bazali bloqué. Et c'est Ngeli Bazonga Bamboke, Belé Bapeti instruction. Batuna Bango Bazakuna, Bagomi Kozonga, Bao Bazalaki des passagers. Bakomba des passages, Bakoma na niveau à Nairobi. Transiter pour Baya Ao. Mais à niveau à transit baza bloqué, est-ce qu'il n'y a pas possibilité de réfléchir là-dessus? Koko Tsaba Congolais, mais Bango Touba qui est en quarantaine, c'est une possibilité. Parce que nous avons vendu à la Pazaki, dans Mbongo ya Kokoka, mais nous avons les alliés sous-soutés, Tokoki les sous corriger une erreur par une autre. Pour ce faire ce matin, avant peut-être de lire les titres de journée, je vous présente l'invité Mpaka, Yenda Azali Eurovivant, Tosolo Namiko Lebele. Il a l'obligation de pouvoir sensibiliser dans un moment où il sa orientation par rapport à l'engagement dans la recherche. Les locaux ont raté mission. Il y a des bengan de Kwazana Ndako Azate, le ban a éliminé, donc il y a des sangs de sa bandi. Makamboyo na tongwawa, ba magistrat, ba bareza kokanga, ba procureur, ba bareza kokanga, ba avocat. Lobby tous les salamagi na ville, samedi tous les salamagi na ville, ba église et kangi, quelques églises, où ba salagi tetu, ba kangaki bango. Mais ba oyope na ba bar musu ba fungula ba magistrat moni ke policier ko kanga été Bogota la ndenge général Silvano Kasongo akangi na ba avocat na ba magistrat. La loi est dure, c'est la loi TVza radio. Tala ba vidéo to nango lelo oka passe. Zandu Klimani nezana zangu na tongwao. Boze la bomona ba image nazo lobate bomona nde ba image. Alors kulutu mobangi avandi na sia mona ka musika koleka mona mto wa telemi et c'est mon abiso à chaque fois que tu yambi po to yebike to goyeba na simana yo honorable Franck Diongo. Président MLP mais awa to benge plus héros national na boya zana na parti pambata zolo bana Congo ya libota nyoso bazona na biso ya démocratique du Congo na ba bazana lomela mbote na yo mbote ndeko
tokutani sur lelo moi pour santé za malamu te pambate satana côté libiso tozali en guerre. Est-ce que on peut aujourd'hui conclure ndenge Macron alobaki ndenge président alobaki ndenge bato musu balobi yo pozo affirmer thèse wala que toza en guerre? Toza na ennemi commun Cordi-19. Très bien. Alors, Nathan Baptiste à la journée très rapidement. Avant de démarrer ma question, on a vu ce qu'on battait, Madame Tourouba, ils allaient très capital. Je vais prendre les journaux. Le journal a titré Coronavirus dicte sa loi. La nouvelle kin est arrivée. Claude Nyarugabo conseille les gaz domestiques à la population. Ça, c'est très bien pendant cette période. Alors, la République, 34 cas confirmés, DBC, une personne guérie. Dossier du banditisme judiciaire à Lubumbashi. Ensemble pour la République soutient les mesures prises par le chef. Bon, ça, tout le monde a besoin de la conférence à Boité. La référence a commis coronavirus, la République démocratique du Congo avec ses plantes médicinales se présente comme solution. En attendant, les chiffres montent en flèche en Kinshasa, 23 à 30 cas confirmés et des décès en moins de 15 jours, sans compter les cas suspectés dans les provinces du Kwango et au Kasaï. Très bien. Alors, Tozoa Prospérité a titré Coronavirus. Katumbi demande au gouvernement de lancer un appel à la communauté internationale. Bataille contre coronavirus. Régie des eaux. Monsieur Yoko Yakende appelle le peuple congolais au strict respect des mesures prises par le Félix Tshisekedi. Boza au sein de la population a respecté, a sensibilisé Bango Tongo, Kulutu Kolobawa, mais régie des eaux, Toza Baningate. Tu es censé, obligé, au pesa bato maïs, nel au pesa bato courant. Parce que la sokola na masuba na bangote la sokola na soité, faut pas sokola na maï. Peuple a ba devoir, a ba obligation. Ah, chef de l'État, il bango bavana na ndako, yo pe musana au pesa ne maï, comme ça les infractions. Tchama il peut bango ba sokola maboko. Tozo bonde l'autre, to pesa ne mitindo. Quand ça te bazo bonde la yo po yo déjà rédigé. Forum des As, après Kinshasa Covid-19 à Lubumbashi, dans son adresse hier, le gouverneur du Katanga relève des 2 passagers du Congo Airways ont été testés positifs à l'aéroport de Luano. Pour appuyer les efforts de lutte contre le coronavirus, la Belgique offre 19 000 masques et puis 1500 combinaisons et 550 lunettes. Ça, sont des informations, tout ça qui n'a pas la Tongo. Alors, honorable Franck Diongo, coronavirus. Ndenge olobi tozali en guerre, ennemi commun, yo à côté libiso Covid-19. Mais nalingi d'abord d'une manière générale parce que ça na ba congolais belé kino na tongwa bazon limate ki malade wana ebomi bato na monde. Bato bazo mona ngolo kwa lise ki ba yo kango na ba kombo. Yo za congolais o uti pe libanda mikolo uti koleka o umeli déjà mo ndambu. Statistique d'une manière générale dans le monde, dans la République démocratique du Congo, les longues tozolo babo, maman moko ndunda zolanda yo, receveur, chauffeur, maman malé walinga yeba, situation mondiale sur le plan statistique de la maladie de coronavirus, à quoi retenir nini? Comment se présente actuellement la situation? Ndeko Israël, yambote na ya nulo na mutuna, tikangai na présenter ba condoléances nangai na ba famille oyo. Ezala moko, ezala mibali bakufi na Congo pe na mokili, ba condoléances na ngai pe na kaboli pasi na bato nyonso o maladi wana ezui bango. Parce que mabe wana ezwaka mutu nyonso pe kozwa mutu nyonso. Ozala mutu ya mbongo, ozala mukonzi, ozala soda, akozwa mutu nyonso. Donc menace wana, maladi wana, mpoko wana eza ya solo. Eloko liboso, danger ezali. Ndengo tuni na mokili. Nasali tout l'état marambo ebimi, nasali ba recherche moi mingi. Pona kotalisa bilembo ete malado eza ya solo po ba mususu ba ondimate. Ya liboso na mokili mobimba donc na monde entier déjà. Tozali na 318 000 cas. 318 000 cas. Donc bato bazui bokonwana 318 000. Bato bakufi na bokonwana 13 600. Donc bato bakufi na 13 600. Soko na kiti na ekole ndakisa. Na Italie donc Israël, bato bazui bokono 54 000. Na 54 000 o bazui bokono 5 500 bakufi. Na mukolo moko na weekend eleki bakufa 800 en un jour.
au bazon dimate aujourd'hui Amérique, États-Unis d'Amérique, 33 000 cas, bakufa 400. Aujourd'hui na France 16 000 cas, au bazui bokono 16 000, bato bakufa 674 000. Na Chine 80 000 cas. Bozolanda 80 000 cas. Maintenant, pour na continuer na ngozui na Congo na biso par exemple, balobi que entre 30 à 35, le ko la bakonzi bako préciser lelo mais toliki 30 déjà. Déjà balobi moko tomi balé toluka toza ba précision na yopi journaliste investigation oko préciser ba mboka awa lui que mutomo tomi balé. Donc oko pesa so précision. Na Brazzaville na ngambo awa batomi sato kaka. Voilà pour na bon matin na yote un peu bastatistique tout alors maintenant par rapport na ba statistique yango d'abord. Ba âge ya batu oyo baza mingi concerné o bazo kufa. Bon ba recherche auto sali de 0 à 50 ans baza na chance ya kubika mingi. Mingi bato bakufi eza bato baleki de 70 ans tilikolo. Âge à 50 à 70 il faut que surveiller bango makas. Mais bato baza vraiment hors danger ata bazui. Et que ce traitement ya malamu ezali de 0 à 50 ans. Na mokili mobimba bato baza guéri sur les 318 000 cas. Sur les 318 000 cas, il y a 94 000 guéris. Donc bato bazo bika nango so bumuti yango malamu. Donc il y a 94 000 guéris. Donc il n'y a que non, bokonango ezali, mais soko tondimi mibeko, ba mesure ba koza mboka o, bazo pesa lokola awa na Congo, mais mesure président de la République a pesi, gouverneur a pesi, makamoyo tukoso na kati, soko totose yango, bazo bundisa yango parce que si 318 000 cas, 94 000 baza guéri. Donc voilà un peu avec otuna, mutuna muso, alors na utolo ba makambo ya ba à part ba tranche d'âge. Tango dokota na muzindo na kutukutala banani vraiment baza exposé. Ce qu'on a vu exemple à Chine. Parce que malade yango bandaka na Chine na le 31 décembre 2019. Ndé ekota na Chine. Ndé banda na Chine ndé a partir de Chine mokili ba ekozwa yango. Mais yango donc sur les 100% ya batu oyo bazwa maladie na Chine. 80% baza na bokono mais eza vraiment na sens ya gravité na ngote kaka 15% il faut batala vraiment situation nango kolande na d'une manière sévère mais 5% de baza na cas grave donc bokono ezali mais soko to s'organiser pe mukili ba s'organiser to kolonga ennemi et sengeli bato bala na ndé orientation na ba conseil na ba mezi na mikano ya mboka ya leta pe ya OMS, Organisation de la santé, bakonzi amboka le président de la République a loba pour na Congo mobimba, le gouverneur a eu loba pour na mesure d'application, mesure de la République, pe ba conseil oignon so bato bayebi, bazo pesa biso. Donc, so pas tozo vivre le cas normalement, mboke kosi là. Alors, j'espère que vous avez compris et loko aliboso kuluta talisi. Déjà so yoki lo lenge bato bazali infecté na monde 318 000 cas. 13 600 personnes. Mais si bakufi, c'est que l'eau ali seki za shooter. Et c'est que le zoyango penza na kilo na ngomo bimba po banga yango. Yo motozo rêver, il faut comprendre. Naza ko dénoncer awa bosolo na politique, toza ko dénoncer bakangi cameraman na biso moko ya bosolo na politique. Bosolo na politique, c'est une grande famille où plus ou moins 17 personnes travaillent autour. D'extérieur, tout comme intérieur, nous avons 17 personnes autour de Bosolo na politique. Bakangi cameraman moko parce que azo sala constat na tongo. Le rôle na Zando par exemple. Mokonzi mboka zoki mibeko. Gouverneur a vu la salle ici réunion na tourna a pekisi batalobi Zando bato bakote kezaka bato biloka kolia ndebo moni na Zando tala Zando oya monene yangwana Zando monene lo na tongo yangwana ezali kimia
bato bazaka liboso bazo réclamer oyo bango pe bateka mais mibeko ezali ba policier bazali baza ko veiller na strict mesure au président azwa ki pour que kaka bato baza ko teka biloka kolia bango ne basala bato muso bako ko teka te bo libérer cameraman au Bokangi na quartier 1 kombo na Platini bato a Transco bato ba bousculer parce que aza ko sala constat na kata Transco ne balobaki 20 personnes ba lekate lokola ya bandi ko sala constat wana na caméra bato ya Transco ba memi na police ba ke ko tika na police donc na ko yebisa commissaire provincial la ville de Kinshasa journaliste na ngama au cameraman azali arrêté arbitrairement azo sa musala na ye asa musala pona ko tosa ordre chef de l'état bien sûr yango ndake kosaka bakangi mais est-ce que général Kasonga zolanda sikoyo général Kasonga zolanda bosona politique ata yimo kosoka aza kozala musala mususu ba service bazolanda même présidence baza kolanda mambo naza kosala donc ça c'est très bien bomoni Zandu donc coup de chapeau na commandant ya ville na gouverneur ya ville parce que na Zandu mobeko wana to sami ndenge lobi na bêtise na féliciter général Kasongo pour na moni ba information sona zui depuis mokoza mboka zui ordre oyo apesi mukano oyo ndenga azotambola na ville information ba population bazopesa nga yango ezali vraiment zo appliquer yango ata la kaka ba policier pe basa débordement te basa la dérapage te encadré yemo na féliciter na ba policier mais asa la dérapage te pour na biloko nyonso mo talingo sa musamba la mu dérapage et ça limera toujours donc ba éviter dérapage très bien pour population ba situation de traumatisme très bien alors avant de continuer na mais ba nyonso ba kotosa te mibeko yo pour na ko protéger parce que devise to komi on s'est protégé, on protéger pe baninga. Très bien. Pour éviter conséquences à ma vie. Na poto ba tiena ba mande, voilà 6 000 €. Papa, le cola na France. D'abord bakangi ba frontière nyonso à France, pardon, il y a une européenne, espace Schengen. Alors, et bandaki na mande ba 200 € et comité ba 1500 6 000 €, 5 000 € pe boloko. Donc on doit tout ça ouais à côté ça t'es pas seulement qu'amende peine boloko donc on a remercié la fidélité Jean Kasongo pour na ndinga tout ça ordre chef de l'État kuchini kuta bimisi na balion ache bango na nzela pour batuluka bazo okate bari sona ba yokate ache balion na nzela donc esengeli bo retenir attaque mo salamaki mokolo ya samedi ba attaquaki Swiss Mart où ils en a 24 novembre pour la deuxième fois ba attaquer yango policier moko azwaki masasi ma kufite masasi wana ezwaki na katikati ya makolo azana kanko kolo bako landela ye eza babandi ya mer balingaki ba attaquer pour ba yiba mbongo je suis arrivé là nuitamment nazala kutu na kilote donc na ko obligé na koma wana brusque pour ba bengingai commandant ville moko pazalaki na monaki pe honorable Raphaël Kibuka azalaki moi bato bazalaki bele ba image yango wana nde bozomona en illustration TV za radio T vous allez voir ça OK un peu plus tard mais boye bape ke na ville à Kinshasa babar eza ya kokanga ba terrasse eza ya kokanga bakangi ba restaurant mais bato musu bazo santété bo mona siko ba image ndenge général akangaki na ba magistrat na ba avocat nous avons besoin de ces images précises s'il vous plaît merci beaucoup alors on va d'abord continuer les symptômes en attendant que les images nous parviennent totalement ba symptômes bato bele bazo lobela mambo malade mais ba ko yebate confusion za la symptômes parce que komi ata moto ayi ka mo afirma moke te ngane na zabwe na komi na corona koswane komi même na kata muta kosolika mbala moko balandi ya komi na corona ba symptômes ezali nini pona kosunga moto nyonso ami batela yebake soki tableau oyo komi accompli na komi suspecté na maladie na komi talisangai moko oyebi ndeko ba détail ba kotuna ba spécialiste mais pona kopesa information na population d'une manière générale ba recherche autosali d'abord maladie yango to bokono yango eza bokono ezo toucher mingi côté ya respiration na tolo na poumon mingi donc ezo kota na munoko na zela munoko e vandi na gorge e bebisi mungongo e vimbisi mungongo e kopesa pe ba douleur na ba articulation au moins na mutako perdre pe mungo donc mungongo maya loba ezobima malobe komi okatana yango de mingi tokokoma na ba conseil alors ba symptômes mingi à part ça eza nini amando tousser koso ando kosola akozala na fièvre pepema mukuse donc akoyoka ke awa na gorge e bandi kokauka akoyoka pasi ayoka douleur et puis na tolo pe et que ça la douleur mususu mona na douleur na pema mukuse et puis température fièvre wana et komatati koleka 37 degrés yango ndo mona
tango bato bazobuta soit poto soit ba isika avokota na bureau moko so baza machine yango bazotala soko eleki 37 degrés bazo suspecter yo donc soko ba monique température na yo eleki 37 degrés nde ba komema yo faut ça la examen ba approfondir yango soki eza elembo ebandeli donc na mukuse kosu fièvre essoufflement na mungo koyoka kokauka. Ça dit, ceux qui m'ont qui biloko wana. Mais naza na information moko, et la bato ba pesinga ça reste à vérifier. Ceux qui m'ont qui sengela kende na hôpital. Ko kende na hôpital pour na kotalisa, ata hôpital les a privé à kokenda. Mais ceux qui ba komi na hôpital à privé, ba moni penza ba kawana ezali lokola na moi tableau wana, ba ko référer na niveau à INRB pour bangone bazana service technique pour la prise en charge à eloko wana. Eza boite. Ndenge tozawa boye bato baza ba na expérience makasi pe ko senga mbongo te pour na kosala l'examen yango l'état en charge parce que discours ya président de la République ezali mesure misato apesaki mesure ali boso kokota na koleka frontière ya Congo bila on accès na territoire congolais to kolonga na territoire congolais accès nango mukana liboso ngwana mukana mibale confinement ndenge nini tuku se protéger ya misatu prise en charge ya ba malade mingi mibeko misatu to mikano misatu ana nde gouverneur à ville ayoko ministre intérieur ba gouverneur à ville ministre de la santé mutu na mutu ayeko sa ba bengi mesure d'application ndenge mokozambuka ko ici ngana ndenge na ngana kosala ndenge ni mais j'aurais appris alors yangonde prise en charge ya ba malade il faut koyeba l'état ndazu en charge mutu to aza malade nango mais pona kosala ba examen soko mutu bilembo na pesi olobi symptôme bilembo atalisi mungongo ya kokauka fièvre bandi ezo mata makasi pema mukuse alors mutu akokende na INRB mais examen na INRB za ofele to za na mbongo. En tout cas, l'État a eu en charge. En tout cas, pour l'Angaï, l'État a eu en charge. L'État a eu en charge. On a mal lobby. Nazo pe so témoignage à batozali clair, je même ma mère. Parce que batoza mbongo te. $20 ngala za ko yebisa yo. Soki ba kolongola yango ko sa biso esengo. Mais ngala ba tie $20 na examen na INRB nazo sous contrôle ya ba preuve tangible et irrécusable. En tout cas, mibeko ya misato président depuis la Lubaki prise en charge eza ya l'état. Donc moto so ba suspecté yé ba ko sala na charge ya l'état. Soki eza bongo te bazobuka mibeko il faut ba sala mbongo. Très bien. Alors esengeli ko veiller parce que ça épidémie. L'état tie $1,800,000. Voilà donc examen il faut zalo fele. Alors na INRB président de la République n'a pas service naé ministre de l'Intérieur ministre santé bazolanda soko bazo fout ça $20 je vois que dès aujourd'hui basa la nyonso que ba pesa instruction na INRB parce que soit motabi azana mbongo tatia na ndako donc l'état comme siko bomba batu moko parce que soit motabi que mo ba symptôme na nazana ngo mais nazana mbongo ko sala examen té avant di na ndako aloptina ezani disco. Nous avons reçu des témoignages à quelques personnes bakendaki ko salisa ba examen il faut ça le faire na niveau ya INRB ba futi $20 pour na ko talisa makambo ya corona makambo ya coronavirus ngai moko na kozala wana parce que na bengi docteur Muyembe na solo na ye trésor si c'est prêt il faut me faire signe na solo na ye si ma ko solo na ye bota l'exclusivité. J'étais avec le docteur Muyembe. Balobi ke kami baleza na Lubumbashi ya bato bazali atteint na virus ya corona. Kiabula gouverneur ya ville mutu a confirmé yango. Na landi docteur Eteni selon ba dire o totangi na réseaux sociaux na RTNC à lobby que ceux qui bakawana ezali confirmé à partir de Lubumbashi sengeli batindela ye ba texte ou bien ba échantillon et pour que ba affirmer yango ezali positif ou ezali négatif. Ngai journaliste investigation na kotika la simate na bengi Muyembe moko makambo nyonso ministre de la santé azoloboyo. Est-ce que Muyembe ayebi yango? Est-ce que INRB
bapesi caché na bango pona ko confirmer bakanyos parce que nazo mona ministre de santé azo ko annoncer ka tokomi na 4 cas tokomi na 30 cas tokomi na 36 cas mais na go yeba te azo pesa na ba nombre ba décès mais combien de personnes bazali testé eza ko yeba na te ndenge kulutu atalisi ba cas mususu na mboka mususu zo ka ke to testaki 700 personnes mais na 4 bato ba positif ota awo eza ko yeba na te boyoka bino moko TV za radio te ere yango bato bafinga ngai ere yango boyoka bino moko ndenge naza ko solola na docteur Muyembe ndenge aza koloba cha maboko na mutu po makambo yango na bandi chaka maboko boyoka yango presse sakana na nzoto molimo ko simbate na che maboko bo yo pe na ndako cha boyoka yango. Docteur Muyembe, bonjour. Oui. Allô? Oui. Docteur Muyembe, c'est M. Israël Moutombo, journaliste d'investigation. Oui. Je voudrais avoir une lumière ou une précision par rapport au nombre de cas que nous avons aujourd'hui en République démocratique du Congo et par rapport à ces 2 cas qu'on a évoqués à Lubumbashi. Qu'est-ce qu'on peut retenir exactement pour pouvoir éclairer l'opinion? Bon, écoutez, je prends cet après-midi. En ce moment-là, je vais faire une conférence de presse. Oui. Donc, vous venez assister à cette conférence-là, cet après-midi. La conférence aura lieu où? Bon, on va le dire. Il y a Paul qui va le communiquer. Parce que nous avons un direct maintenant. Est-ce qu'on peut retenir Non. Pour le moment, je ne maîtrise rien. Hein? Même par rapport au nombre de cas? Tout a été fait par les ministres de la Santé. Oui. Mais alors, c'est l'après-midi, je prends les choses en main. Ok, merci beaucoup, docteur. Docteur Muyembe, bonjour. Oui. Allô? Oui. Docteur Muyembe, c'est M. Israël Moutombo, journaliste d'investigation. Oui. Je voudrais avoir une lumière ou une précision par rapport au nombre de cas que nous avons aujourd'hui en République démocratique du Congo et par rapport à ces 2 cas qu'on a évoqués à Lubumbashi. Qu'est-ce qu'on peut retenir exactement pour pouvoir éclairer l'opinion? Bon, écoutez, je prends cet après-midi. En ce moment-là, je vais faire une conférence de presse. Oui. Donc, vous venez assister à cette conférence-là, cet après-midi. La conférence aura lieu où? Bon, on va le dire. Il y a Paul qui va le communiquer. Parce que nous avons un direct maintenant. Est-ce qu'on peut retenir Non. le nombre de cas? Pour le moment, je ne maîtrise rien. Hein? Même par rapport au nombre de cas? Tout a été fait par les ministres de la Santé. Oui. Tout a été fait par les ministres de la Santé. Oui. Mais alors, c'est l'après-midi, je prends les choses en main. Ok, merci beaucoup, docteur. Très bien. C'est-à-dire makambo nyonso yo elekia wa ministre de la santé à Lobaka. Ote inerbe muta confirmer tout ça mais yé docteur Muyembe alobi na biso en croire ba dire na alobi il ne maîtrise rien. Nyonso boyoki na ministre de la santé ndaza koloba. Mais cet après-midi na conférence de presse après il reprend les choses en main. Donc aza kozwa biloko nyonso na maboko et puis tokoyoka communiquer à Muyembe il va nous préciser par rapport à ba nombre baka. Yango na lobi teke malade ezate, malade ezali, malade ekoti na mboka ezali. Mais tolingi une bonne communication avec une précision. Honorable oyoki quand même ndeko Muyembe. D'abord ya liboso na féliciter yo pona souci aux anango. Oyebi papa Tshisekedi le père attend que ça puisse le komoko abi. Yango de tinga pe na awa. Na andi m'invitation na yo. Merci. En tout cas, il faut la bénir parce que vous en la ligne. Merci beaucoup. Alors baki qu'on protéger population, il faut qu'on paie ces informations. Donc protéger la population, il faut qu'on paie ces informations. Protéger population, il faut qu'on forme et qu'on paie ça y est formation. Donc aux autres ça la coloque information à solo ils sont nécessaires. Vous voyez bien que Afrique du Sud était. Vous voyez bien qu'en Afrique anglaise, Afrique du Sud, basé na 274 cas. Mais attends, mutomo a kufité. Tisiko. Afrique du Sud est 200 na lobaka ngote parce que na moni réserve docteur Azanango parce que c'est un grand chercheur bauti ko féliciter na maladie Ebola. Maladie Ebola. Asali musala munene. Asali musala munene. Soko azo se réserver ye azo sala mamba ko politiser te, ko dramatiser te mais ko yebsa bato vérité parce que ils ont engagé crédibilité nae. Au moins que bato bazo s'occuper en Afrique du Sud. 270 cas, 74 cas mais muto ba ko fité tilelo. Très bien. Alors avant de likambo ba masque pour débat ce que za likambo la likambo masque na moni bato tuti na bare baza kolata ba masque nani akolata na yepe na moko apona la ngape na lokwa na yeba ko tuna ngo ngape lokwa na yeba ko utaki poto nde na kimio na bato na yeba ko uti poto na kimio ngana ko 1m50 puis na zaka na upo utaki poto te
Nako batela yo utaki poto so lingo pour ça na lati. Mais likambo za to anazaki mo parenthèse à koseka. Avant to kota likambo ba masque. Na lingai quand même otala journaliste d'investigation la lobby vous qui critiquez Israël Mutombo. Vous critiquez Bosolo na politique. Il faut faire le travail. Arrêtez de vous distraire pour rien. Il faut faire le travail. Botala lobby week-end à Batou Bapanzi Sango. Batou nous sommes des journalistes. Dire qu'un ministre a Koufi, oui, effectivement, on confirme qu'il y a décès à Koufagi. Et puis l'hôpital cinquantenaire. Est-ce qu'il y a Koufagi na Covid-19, coronavirus, ou bien Koufi na Ngote, TV za radio te, Boyoka Sango Mokonzi Israël Motombo, Moluba Mwindo, Nabitumba Moka Kolonga Kasina Kimia Bisomi Bale. Ngala Telemi, et l'ini na Ngeko Vanda te. Suivant une image, sous contrôle, et Mpaka Vandia, Bota la Moussala. Et puis on se retrouve après, Mpaka Skwa Ibisayo, Kolata masque ezali important, tout ezali mabe pendant période. À tout à l'heure. La déception hydroalcoolique, ça n'entre jamais par le sang comme ça. Ni le sel, bien qu'on a trouvé des virus dans le sel. Pourquoi quand nous devons, puisque le traitement spécifique n'existe pas, mais il y a des traitements qu'on est en train de similaires, comme la chloroquine, la zithracine, le Congo Bololo, les antirétroviraux. On parle aussi des Congo Bololo traditionnellement. Bon, vous n'avez pas encore expérimenté ça? Non, nous n'allons pas expérimenter les Congo Bololo. Vous, par exemple, quel type de traitement quand un malade arrive ici? Toujours un antipaludéen ou bien il y a autre chose? Tu sais que les symptômes de Covid, certains symptômes de Covid comme les céphalées, comme les courbatures, ça se ressemble au signe du palud. C'est ainsi que nous devons traiter aussi le paludisme. Donc vous traitez les palus. Mais quand est-ce que le danger arrive par exemple avec ces problèmes respiratoires? Parce que nous avons vu en Chine, en Italie, la plupart des malades de Covid finissent lorsqu'il y a une surinfection au niveau de poumons et on les envoie. Pourquoi un malade qui souffre du palu, pourquoi on l'amènerait dans une salle de réanimation? Par exemple dans le cas de Covid-19. Le Covid-19, ce virus-là, la porte d'entrée, c'est l'arbre respiratoire. L'organe cible, là où ça va se loger, c'est l'arbre respiratoire. Les virus vont tapisser les alvéoles. Les alvéoles, c'est les structures terminales dans l'arbre respiratoire. C'est là où il y a les échanges entre l'air, l'extérieur et le sang. C'est là où se passe l'échange d'oxygène. Et c'est là où les virus vont tapisser, vont détruire. Ce qui fait que l'échange d'oxygénation devient difficile. C'est que les malades se retrouvent dans un tableau d'hypoxémie sévère. Ça veut dire que manque d'oxygène dans le sang. C'est ce qui fait qu'ils se mettent en détresse respiratoire, détresse respiratoire sévère. Et dans ces conditions-là, nous donnons de l'oxygène. Et nous donnons en lunettes. Si les lunettes ne répondent pas, nous passons au masque. Si le masque simple ne répond pas, nous passons au masque d'oxygène avec réservoir. Si ça ne marche pas, ces poumons-là, nous passons au CPAP. Et de là, ça ne marche toujours pas. Si ça ne répond toujours pas, ce sont des hypoxémies réfractaires. Nous mettons sous machine. C'est dans ces tableaux d'hypoxémie sévère que les gens décèdent. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc vous interdisez la population de ne pas ce masque, ne peut porter que le personnel soignant ou le suspect malade? Bon, en fait, c'est la culture ici. Si nous arrivons au stade 2, au stade 3, où on sait que le virus circule sur Kinshasa, là on pourra demander à tout le monde de mettre le masque. Pour le moment, nous n'en sommes pas encore là. Mais si ton frère tousse, donne-lui un masque. Quand quelqu'un commence à tousser, donnez-lui un masque. Donc jusque-là, il y a seulement un seul cas de décès. Jusque-là. Jusque-là. Mais dans les 30 cas, il y a aussi des cas graves. Parmi les 30 cas que nous avons pour le moment. Oui, il y a des cas graves aussi. Mais chez vous, vous n'avez plus de cas à part celui qui est décédé. Vous avez d'autres cas ici, à part celui qui est parti? Il y a des malades ici. Mais les 30 cas, tous les 30 cas, c'est chez vous ou bien c'est dispersé dans d'autres structures centrales? Galema et sinon congolais. Et il y a déjà des cas guéris? Nous avons des cas qui sont
sont déjà guéris, dont le test est déjà négatif. On doit prélever d'autres tests pour avoir de programmer la guérison et la sortie. Après la prise en charge, hein, qui a duré presque 14 jours, il n'y a aucun malade qui a été soumis à un traitement 14 jours déjà, même le premier cas. Papa, ce sont des secrets médicaux. Moi, je suis médecin. Il ne faut pas m'amener que je parle au-delà de ma déontologie médicale, de mon éthique médicale. Déjà, ce que je t'ai répondu, je suis allé au-delà. Ok. Je me suis. Il ne faut pas poser des questions qui vont sur le secret médical, s'il te plaît. Non, je ne m'aimerais pas entrer dedans parce que ce n'est pas intéressant. Oui. Quand tu me poses de hypertendu, de diabétique, de cela, tu es déjà dans ma déontologie. C'est pourquoi j'ai refusé de répondre à cette question. Ok, donc d'une manière générale, ce qu'on peut retenir, la personne est décédée suite au Covid-19. Oui, voilà. Pas autre chose. Voilà. Voilà. Merci. Merci Kouloutou. Quelle capacité de recherche. Merci beaucoup. Merci Kouloutou. Alors directement on entame sujet à likambo ya port ya ba masque parce que tomoni na Kinshasa batunyo so ba combien tomso ba salengo bilamba na mona ki mama mokuta tie sachet pena ya viva tobolika misu ko bangiza na Kinshasa mutapusa na bamso ba umgo tie lamba mutumso azumi bomba boy. Kolata masque na bagana maboko na ndenge tozali lelo eza instruction mokonzi ya mboka eza ya OMS pays moko ese saleli yango tozali obligé ya kolata yango to tolata yango te nani sekeli alata masque na ba recherche oyo sali ndeko ya liboso likambo etali masque pe gant à caoutchouc ba recherche nga na sali comparaison natali pe na mokili eza boye d'abord bokono oyo ezokokana na grippe mutu pasi fièvre mioyo kosu mpema mukuse passe na mungongo douleur na mungongo na articulation lokona nzoto moto babeti donc nyonso wana mutu posa ko négliger yango po ezokokana na grippe. Pour oyebisa mo na Kinshasa kala mingi te vers la fin de l'année grippe ekotaki makasi. Alors na yango donc mambetali masque ya liboso. Omoni d'abord na Chine bato babandaki nango donc ba asiatique. Nani alataka masque d'abord kuna epa na bango. Eza culture na bango moto oyo aza malade na alataka masque pour contaminer baninga te. Donc elo a liboso yango wana et yango pe docteur alobi donc moto aza malade nda alataka masque mais pour na bango eza culture soko oye na poto lokwa na France pour moto alata masque il faut ordonnance. Il faut monganga apesa ordonnance pe batina nini mais réflexe naturel le ko les en Asie ne repaysa te. Biso kutu na kitu na biso kutu ezate. Donc on a comparé Europe et na Asie. Donc na Asie ils ont réflexe naturel. Ata l'état personne dressé parce que tant que masque on est à ba catégorie belé. Au moins tant ça moto opération. O ba bingala masque ya chirurgie. Antivirus. Oyo monganga to ba infirmier bakoka ko contaminer malade te malade pas contaminer bango te mingi sa mara wana tina nango na ba salle opératoire alors toi na tina nango ya masque ya minganga tina nango yango moko ebomaka microbe wana yango moko ebomaka microbe wana pe ekomela ete yepe soko docteur azala malade mususu oyo koza virus mususu parce que bako opérer mutu malade mususu monga azala malade mususu yango basalaka ko stériliser ndako na biloko nyonso bazo opérer mutu. Donc masque oyo ba médecin bazaka nango pona ko opérer mutu ya médical antivirus oyo minga na balataka yango donc minga normalement ba masque ezali pona ba hôpitaux ma médecin na ba malade. Le reste de la population normalement bagola ta masque te. Ya liboso yango wana ndenge bazo salela yango noko lobi bilamba ba papier donc d'abord ba masque wana ezana ba air nango masque mo bakosa yango na ya dire nango ya 1 heure soko lekisi 1 heure yango moke ko vandisa ba microbe masque yango moke contaminer yo o mona musu bakozwa naza masque moko awa
tango ba au moins masque moko yango ils ont monana alors le la masque oyo ndenge eza boye ezaka barrière ya pamba qui c'est dans ngota non ezaka barrière ya pamba ezoboma microbe te ezaka barrière ya pamba pona poussière ezoboma microbe te donc yokola ta yango baso okya boye usukoli yango zongeli non donc masque nayo eko contaminer yo donc ezate so mutalati masque nda se protéger to koma na ba conseil donc pendant ko répondre na mutuna na on met à exiger masque te donc o yazo connait mon sa santé on met à exiger masque te à exiger ganté ya mi balé pays mon côté ni les États-Unis ni l'Europe ni européenne même biso na Congo ba exiger masque te ba exiger gants en place à caoutchouc te biso moko ne to moni leki na Chine au komona nde batu bazo kanisa bazo se protéger te par contre pona gants en plastique yango soko lati d'abord dans toutes les recherches vous talaki mutu asimba ke longi na ye 500 fois par jour or tango zo tambula pourquoi tango zo tambula oko simba bisika ebele osimbi miso osimbi zolo osimbi monoko yo moko se contaminé soki uti na maboko nayo or entre kusukola maboko na savon ane kutu loko kosenga mbala moko na ba conseil entre kusukola maboko na savon to désinfectant loko la alcool na muto aza na gant donc muto aza na protection koleka ezali muto azo sukola maboko na savon soko aza na savon te aza na alcool atie yango na maboko désinfectant wana désinfectant wana atie maboko asukoli maboko ata bato baso double emploi eza nécessaire te osukoli na savon otie pe désinfectant eza nango pertinité pourquoi bazo sukola maboko parce que kusola maboko na savon ezoboma virus yango soki ezalaki donc soko usukola maboko na savon soki ezalaki merci pour la précision ezoboma yango nde tina kusukola maboko tokoma na ba conseil donc mutu oyo azo tambola na gant parce que au moins kwa toza na distance musika boye tango nazo loba muto aza nango l'état distance za musika ekokweya alors soko ekoyi esika ko la mabende etikala na mabende soko yo simbi sika na gana mabende oye ko tchani lungi gana yo e contaminé yo très bien donc ezali exigence moko obligatoire soko mutu na conscience na ye amoni ke akola ta gant mais akoki ko simba ilungi na ye te très bien azo simba ilungi na ye te so ala tiga soko ala tiga sinon ta ko se contaminer moko soka tie maboko bisika oyo lokola mabende soka etikale ke mutazo basoyi na ye mutaza infecté alobi et puis est tombé na mabende yo si mabende oko na gawana ikosimba très bien ato leli yango na lipa wana eza mabe eza alors bitena zela kolia te po moto mosa okamata boleli yango na lipa na ye asimi na yane yimoko yo latiga osimba li polia yo moni moto azolia na tongwa wa natanga nde kombo ta ka soni en fait ezate soko mutache atie gant to atie cache-nez nde a se protéger koleka ba ezala organisation mondiale ya santé ezala Nations Unies ezala ba pays na biso ezala Europe mobimba ezala na Chine balobi bongo te ke pona ko protéger esengeli la ta masque ola taga donc ezali non pesami ordre officiel bongo et koki ko pesa na soki to komi na danger makasi mais juste la pays moka pesi yango na pesi na noté ça c'est très bien pays moka pesi na noté mais il faut que ça la différence entre masque chirurgical antivirus et la hôpitaux na aux population bazo utiliser OK lokola na Chine eza culture très bien bon bilange kola na mai moto akola na ba conseil siko to komi na phase ya ba conseil awa oboyi masque awa oboyi talisi yango kimia na boyi te mais na talisi ke eza na tina te eza na mabe koleka keso ko za na ngote très bien donc otazo kansaka lati masque achika se protéger a mi bendi vraiment mal parce que masque cause a contaminé yango moko soko lexi 1 heure est-ce que yebi keza 1 heure tant bazo pesa bino il y a 1 heure ezali il y a 3 heures ezali or bango bakomo sukola yango donc en tout cas pour ngai conseil encore pesa
mutala ta masque te la moni de ma fille muso bakamati na liputa sali en forme né mabe ami sali a rien exposé parce que ezo petit saraka barrière ka ya pamba mais à cause contaminer moko. Très bien. Alors likamba ba conseil nzela ni no kopesa bato na ba conseil pamba te na kati ya conseil ne motako bika conseil ezani ni peta pona combien la face à virus. Bon bokono na ezo leka na nzela ya mopepe obambi nzela ya mopepe conseil à liboso ezali depuis Israël kosukola maboko na savon savon nyoso zanango kosukola maboko na savon mais ndenge système ezali ya savon liquide eza malamu mingi parce que motaza infecté et que besoin savon moko ya makali ya savon moko ya lokola ya bilamba lokola ba savon monganga so bato nyonso bazo sukola ngo et que mutu moko azana ngo e ko contaminer bino nyonso donc mais ce savon liquide eza facile moto nazo fina na quantité na ye ezate que non na sani moko ozo sukola maboko mais mai ya bato ozo sukolaki otie maboko bongo no mai wana ozo sukola fait ko ya kana mabele to soki ezo kita na katine moko bako sopa ngo donc yoko tia maboko kuna te donc conseil à liboso ko sukola maboko na savon soko oze siko ko so maboko na savon te oyo ozali na désinfectant ozui désinfectant o pakoli yango na maboko donc eza ndenge moko ko sukola maboko soit na savon soit oza na désinfectant conseil oso yango wana pona nini il faut kusukola maboko parce que kusukola maboko soko oza na virus yango ebomaka ekopesa ope confiance donc bato muso azo kansa ke non soko désinfectant ezate savon ezo kosunga te non ata savon osukoli ezo sunga ndenge moko kaka na muto za désinfectant olingo sa double emploi soko na moyen belé osali ça dit que osali désinfectant osali savon soko za moyen mingi te savon yango moko ekoki na kosuka maboko très bien que ça liboso yango wana il faut que ça mi balé il faut ko éviter toko boya kupusa na pembeni ya bato distance eza o basengeli ya 1 mètre donc entre yona mutu nyoso yango ndo moni boso na musika yango ndo moni balobi ke na taxi boko ta bato misato c'est-à-dire chauffeur na mutu moko liboso na sima bato mibale o pembeni mususu pona ko respecter distance pona ko respecter distance c'est-à-dire que ko tia contact na bato te pona nini parce que tango mutu azoloba soyi ebimaka soko soyi wana ekomi kote na yo eza na mopepe ekokotela yo ozwi bokono soko mutu azokosola ebiso keno kosuko eza ezwa pe na kosukosu so mutu azokosola ekozwela yo ekozwa yo so mutu aza na miyoyo mpona kolongola miyoyo pe ekozwa yo alors mpona kolongola miyoyo okosala nde nini soit ozwi papier mouchoir oyebi ke olongoli miyoyo nayo obaki na poubelle soit ope osukoli maboko soko lingo kosola alors otie kudi na yo okosoli boye ozomona okosoli na kudi na yo boye plie kudi na yo plie bien alors to konte conseil suki na nona te silisa mwamba alors il faut ko éviter ko toucher miso kosimba miso kosimba zolo pe munoko na yo donc dès que bimi na ndako okosimba zolo te okosimba miso te okosimba munoko te soko sokoli maboko na savon te toute la journée wanande il faut que za bokebi makasi pour muto asimba kelongi 500 fois par jour et il manque l'accès de 300 à 500 fois par jour donc il faut ko éviter kosimba et surtout bato balataka bagan donc mutu nyonso olata gant te okosimba elongité ça c'est pas de contact et nani suki swana règlement ya hygiène respiratoire ozolanda règlement ya hygiène respiratoire na otoloba olingo tousser ozui papier mouchoir ozui coude pona ko toucher maintenant éviter faut ko boya ko pesa batu mbote na maboko okopesa batu mbote na maboko te parce que pona ko pesa mutu mbote na maboko soko azana ngo déjà so azana ngo déjà akokontamine yo or biso tozomona kaka kopesa bato mbote na maboko nde eleko ifoto tosa non ndenge moko kopesa mutu mbote na maboko te eza na même valeur que kopusa na pembeni ya mutu
Vous comprendre? Ils ont la même valeur que ce que vous avez lungina au moko, aux autres simba na miso na monokopé na zolo. Très bien. Voilà quelques conseils par rapport. Il y a élément. Très bien. Alors conseil à ceux qui ont pona sur de comment m'embêter le régime alimentaire. Au côté de la confinement pour aussi ça mais le régime alimentaire. Na pesa moi quelques précisions avant de terminer. Ndena lobaki attaque Salamaki effectivement et Salamaki na 24 novembre, le roi la lobaki na bino ba image, bota la ba image. Donc l'état Sengeli a renforcé la sécurité parce que na période de pendenge ville les comme moi kimia mais batubele ba sepeli le la mesure ya kozwa bibembe kolongola ngona morgue ko kende na ngomba la mona cimetière wana biso no tozo de la président ata ba ko lever ba mesure mais mesure wana il faut tika la batwa longola ke bembe ke mbala moko ezaki na butu na 24 na Swiss Mart ba bandi ya mer me baye ko attaquer nzoka bazola ndande ko mo azana zane ka frigoriste azaki na sac moko nzoka sac ezala ngoka na ba birin et ya ngona bloka pa mo ba kantaka ko za sac mbongo baye ko attaquer na butu ngai pe na komaka esika wana na moni bato baza ebele esika wana do ndenge boza kotala suivez quand même en image et puis toza kozonga sikoyo pour que totala ndenge pe police aza kobeta koko kanga bato ndenge aza ko kanga bato na butu to lingi pe to mona image enchaîne le 2 et puis on revient tout de suite. Loba. Police azaki na arme ngana na zuya arme mala moko panga pe na beti deba ni dikolo kaka na moko na moko calme koti mala moko après police wana zo kanisa zo déjà Je vois. na tester Ça balle perdue ou bien non les ba visé ou bien c'est pas visé voilà police la biso ouais biso détachement après quand on parle on peut gérer après akitisi ba biloko bon là c'est peut-être ba koti na kati donc na kati ba kota kiti donc tant on a responsé la donc si ba zone na moko pe c'était pas senti que non mouvement ça quelque pas pour ça donc si ni tete ngana za côté arme ya police ya police ne somona na te bazar ba bete awa boye moi biso tozaki boye c'est si bazar kwa soma ya sama bona tina mais ta ba bete arme ya koyi mbala moko na si ils ont tenté d'entrer derrière le poste déjà sur la gare mais pas chimique en arabe à quel hôpital Je suis malade, je suis convalescente. C'est quoi cette histoire? Non, comment tu m'as dit en bataille innocemment? Je suis dans mes droits. Non, Mélanie, non, la malade, non, Mélanie. Très bien, ba image wana bozomo ezali opération eza ko salama pona ko surveiller ba mesure au chef de l'état zwaki likambo ya confinement vana na ndako bakangi ba bar bakangi ba terrasse mais za na batumso mona lokwa ba pomba mingi eza ba magistrat ba avocat na ba procureur bango bazomela po bazomona ke police ako kanga ete yango mona ki place moko za mutuka ya police eza la place bazo kotisa magistrat moko na soki avocat moko na kato je suis procureur je suis magistrat monsieur kota kuna tika français ba français dozolo ba wana eleki malade te kotsa na kat bakangi na ba magistrat na banani bango na bazokota na kat général yemo kazaki sur place kucha pona musala muneno bango basali ya ko bentala lokola bana basi vana na ndako bolingo vana na ndako te ngana yebi te bana basi bitambola bacha bino basende na makoloto nini bosala na télécommande to nini bana basi vana na ndako nani botulite vana na ndako weza confinement weza ko tula po tumi confinement bibila bana bazolo keloko nini
Et ça pour la bola munayo. Et c'est le boye bango. Donc coup de chapeau la police pour ce grand travail. Aux à la magistrat, aux à la nani bako kangayo monsieur Vanda Nandaku. Et ça pour la batounion c'est très important. Alors je termine avec la lettre Jean-Marc Abound pendant coronavirus ça il y a zo signé kaka pendant que IDP c'est zo pela. IDP c'est zo pela, ils ont pela. Coronavirus va suspendre l'activité même dans IDP soin. Mais Jean-Marc Abound a suspendre à monsieur Bao Ebamou, dit secrétaire général adjoint en charge des questions politiques, juridiques et relations avec des forces politiques. N'a aucune milarité. Par raison de suspension à Ezanine. Une absence prolongée et non justifiée de près d'une année aux réunions de la présidence du parti. Déplacement effectué dans les fédérations en province sans aval de la hiérarchie du parti et donc sans aucun ordre de mission. Pire, au retour de ces déplacements, vous ne présentez aucun rapport à la présidence du parti. Signé Jean-Marc Abound, à Kabound, vous avez signé lettre Oyo. Donc, suspension, ils allaient déjà. N'est-ce pas comme on a lettre TVza Radio T. Voilà, Moussa, la journaliste d'investigation, on a fait notre travail. Naza au bon de l'État, ba Congolais, ba Kangami, na Nairobi. Ba o bazo kokazonga te via Kenya Airways, ba pesi bango 3 jours ba longwa na territoire. Par rapport à vol, parce que Kenya Airways a kokata na ye, azan le loka osala te, mais dans 3 jours, nenge ba Camerounais bazoli bango solution, nenge ba tonso bazoli bango, ngana sengi l'État, kamata ba Congolais pesa bango nzele ba kota, mais bango los bazoya tcha bango en quarantaine. Monto abimate 14 jours, mais bazonga na mboka na bango, parce que bazana mo sécurité libanda, batebele bazali sou na mbongo te, bazaki na mbongo ba uti ko somba biloko ba biloko ko sala te. Bo sala quelque chose et ko sala biso malam. Nous sommes arrivés à la fin, ce qu'on a peso maloba, olobela nyonso, confinement et régime alimentaire parce que batobele bazo baté pourquoi to vendre ndako biso to kolia nini congolais na ba exigence to kolia nini to lia likambo to du jour yo ko bomba biso na ndako Félix a opesa biso biloko kolia yene mtako futela biso mai na courant bato azolo ba pesa ba réalité pourquoi raison ya confinement régime alimentaire bato bakoza nango ko salisa bango pendant période et puis kondo akei yo tatale ki abana parti e panzani po zolo beloko te makambo na misato ndeto sisina bon na mukuse ndeko Israël confinement, ça dit que kotika na ndako. Oyebi ke lokola na Italie, mutuko soko bimi na balabala bakangyo amende 6 000 €, 3 000 €, 1 500 €, selon chaque pays. Ils ont ka basoda ndi batambo na balabala. Pona nini faut ko vanda na ndako soko likambo ya malunga ezate. C'est parce que il faut qu'on retarder, qu'on réduire que virus wana ekoka kutambola mbango parce que ce que tozo vivre normalement mboka ekosela tukokufa biso nyonso. Alors soko ozana ndako okukutana na mutute okosimba mutute okopusa na pembe ya mutute donc soko bien sur le plan boza bien do bozo yangote beaucoup multiplier pe yangote tina vraiment ya kuvana ndako ezali pona ke maladie ekende lo mbango te. En fait étude nango ezalaka 10 jours à 28 jours. Tant qu'on besoin de 4 semaines, non, vraiment, c'est vraiment dans les normes, en fait. Total, là, est-ce que tu convaincre malade yango, tu kolonga yango, pour te bundisango madame. Donc, pour nangai, na sengi bato nyonso, ba mona kiza, lobiko po bato ba vanda nandako. Lobiko po bato ba vanda nandako, parce que malade ezo boma, eza ya solo. Et là, quand il bosse na François Wakano, retarder la progression. Il y a virus. C'est ça tina nango ya kovana ndako. Donc to ko vivre normalement te. Pour se protéger, pour te protéger maninga na sukiswana. Alors magambetali régime alimentaire. Natangaki na ba recherche nangai likanisi ya professeur Théophile Mbemba pe ekokana bato nyonso bakomaki na mokili notamment na mindele ba chinois pe mikulusa mindele. Balobi ke eloko ezo sunga pona kubikisa na maladie wana pe moto a résister nango il faut ko lia ka biloko eza tangawis ko lia ka biloko ko cheka tangawis to ko melaka yango e pesa ka nzoto makasi pona kubundisa maladie wana tangawis ils ont renforcé le système immunitaire voilà ezo bakisa makasi ya bato basodo babundisaka maladie na kati ya nzoto na lopola mga ba anticorps donc tangawis ezangaka te curcuma eza lokola ndeko lipasa tangawisi ezaka lokola mwa jaune mwa rouge na kati
bami na curcuma yango pe eza soko sangisa yango pe eza problème te balo ba na thé vert pe okosala okozwa pe yango bulukutu sinda voilà mais il y a bien déjà sinda alors ma moto d'ailleurs kutu apesi ba conseil musuka non pour mungonge kaukate chaque 15 minutes ou chaque moi mai muke ata mai boye 15 minutes ekoki omeli yango donc likambo etali na mukuse likambo etali bato baza beaucoup plus exposé moto ayebi kazaka na asthme asala AVC azana diabète azana tension alors moto aza munene obésité etali ke 40 kilos par mètre carré, ce qu'on dit c'est bongo. Moi, c'est à Zemi, on a 3e trimestre, c'est-à-dire que moi, c'est comme 7 mois, 8 mois. Baza très exposé, il faut qu'on vende en anda, qu'on mibate la macase, parce que bango, qu'on biga la macase, moi, passe. Donc, alors, wanande, na sukisi par rapport, mambetali, bokono, ana. Makambo ya UDPS, il ne passe pas à minute moko. Te wano za 30 secondes, kaka. 30 secondes, makambo ya UDPS, proposition nangai, il faut que le président de la République à cause de la politique qui était mais à même autorité morale il y a eu des pèses à cash et c'est le président de la République a zongisa eu des pèses na respect à texte Jean-Marc Kabund mambazo sala ezali banda ya mibeko ya texte biso toza ba Tshisekedi na Tshisekedi il faut qu'on respecte le texte texte mon côté et pesi droit na un président intérimaire na IDPS ezate donc il faut bazonga na ba texte statut na règlement intérieur ya IDPS avant basa la congrès il faut zonga très bien pour na empêcher que parce qu'il y a un camp qui veut sauver l'IDPS parler en justice je crois que nako senga président de la République baki na justice te après sa instruction bazonga batosa mibeko ndenge respect texte à destiné à Tshisekedi. Merci Yora Mayele bimina ton wana mobangende alobi oki orientation respect à texte ko sala moi bien donc to ça dit commandement ou ezaba mesure si ezwama yoko ya nzela na yote to saka wezali moto aliaka manga kima komona elongia mokokoli te olenga na bisengo zala nga pe na pasi ezanga nde bongo nazo pesa conseil na mandeke nako pesa ngo na trésor Kalafai nako pesa yango na Fridi nako pesa na Maurice soki na lobite kezabino mais soki eza ta bandeko pembeni soko yoki yote likangu mwana mwasi moko bovivra na ye te azaka muninga mekobo na période ya coronavirus azoloba na tu me manques c'est un sorcier une sorcière de toute pièce mwana mwasi ko biso te que tu me manques corona zo kabola biso yo ya koloba tu me manques. Bienvenue à Saphir Hotel, un cadre VIP, propre et reposant au grand carrefour de Kinshasa, avec un service d'accueil digne de vous. Plusieurs catégories de chambres et appartements climatisés avec Wi-Fi et TV plus décodeur aux prix incroyables. Petit déjeuner y compris dans son restaurant aux spécialités congolaises et étrangères. Ouvert à tout le monde, avec une réduction de prix pour les clients qui séjournent à l'hôtel. Notre adresse, A4 avenue Ikelemba, quartier Matungé, commune de Kalamu. Téléphone 099 991 74 21 81 600 8000. Hôtel Saphir, beau cadre, bel emplacement, bon prix et beaucoup d'avantages. Bienvenue à tous.